Les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour les belles dames, bonjour bienvenue sur Boza Awana La Roche Show, bienvenue sur La Roche Show. Donc comme on dit que là on a même bino Awana cuisine, tout ça là vraiment masque mon corps vraiment naturel, masque mon corps. Donc, ils sont vraiment très bien équipés pour sauter masque autour de ça lelo. Ils ont masque ya elongi. Au ko chango beaucoup pour que l'on peut nzoto, ils ont un problème mon côté. Donc, ils ont masque ya nzoto, masque ya elongi. Donc, ils ont vraiment très bien. Masque oh toujours ça la même ce que vous allez mutu mwindu, même ce que vous allez métis, même ce que vous allez chocolat, même ce que vous allez caramel pembe, masque oh ils ont équipés pour sauter. Donc, bénéfice et masque oh tout ça deux choses seulement na kati ya masque na biso ndi bozomona wana tozali na biloko mibale na masque oyo tout ça ya lelo et loko biso tozali nango ezali tomate oh tout ça ezali tomate moko ya fraîche tomate ezali ya mbuma comme tolobaka tomate moko boti naturel ndi bozomona wana tomate ezali wana pona kobimisa elongi na biso bright donc pona kopesa elongi na biso lumière so nazoloba pona kopesa elongi na biso lumière ezali teke pona etelisa biso elongi. Donc, c'est mal à souligner, on a très bien. Ils allaient pour la couper ça et l'ongle lumière, mais cause à la teinture née à chocolat, mais au moins que posnaye, ils allaient la lumière, tout ce que le mot maquillage, au moins que posnaye, ils allaient le col à mon lili. Donc, tomate za la kawana pona kobimisa lumière na tapi ya posonyoso. Donc posonyoso ozali na ngoso pokoli tomate, komona ke tomate e kolongolo ba tache tomate ko tia vitamine na elongi na yo, pe tomate zozo nso lisusu gêne. Pe tomate ko sali moto oyo, ozali poso ya huile. Donc tomate ça la kawana vraiment pour na kolongola biso pe ba huile ko diminuer biso ba huile na tomate ni tozomona tomate wana ya mbuma ezali vraiment important que ça la masque na biso oyo na. Donc na pourquoi tant sokoli oyebike onge okende kolala na tant sokoli za pas masque que ou melakate o pakoli masque no elongo ozali ya propre o pakoli masque no na pourquoi ok kolala na butu okomona tant on la mukana tango okomona vraiment différence ezali masque moko ezali nango naturel ezali tomate ezali wana eza vraiment naturel eza pona kobakisa kaka vitamine na elongi pona kolongola biso ba ride nyonso zaka na elongi na biso kotia elongi na biso ezala ngebu même ce que ezali na maquillage toza na posa ko okela elongi na osonité mutu mususu komona ke otali elongi na yo ayebisi yo age komona ke age ezokende na elongi parce que yo moko mituna na sala masque mon colonie na sala soin de visage mon colonie la rose azali wana komemela no ba technique oza ke pona ko garder elongi na biso ko garder nzoto na biso ko garder poso na biso ezala toujours kitoko eloko ya mibale oto ko sala tozali na maki tosala oya jante tosala mai oya pembe maki ezali wana vraiment bobi ke masque ya maki ezaka vraiment important ata une fois ou deux fois na moi les belles dames il faut ça la maki na yo masque na elongi na yo ezali vraiment important pour aider biso ke elongi na biso bon moi bato soza kana ba poso na mo sala comme ko kweya o mona ke aza poso kweya donc maki ezali wana pona ko kanga biso ba poso donc kolongola biso ba nzela o sala biso lokola ke ba ride o ezala biso ana ba se miso et tout donc maki ezali vraiment important pour na poso na biso pe maki ki paka acheter à tous ans à 70 ans tous ans à 60 ans tous ans à 30 ans au conseil la masque na yo ya maki pe bobi ke maki ezali vraiment na vitamine moko ya makasi donc ezo aider biso pe na kokota vitamine na elongi na biso pona elongi na biso zala kaka ngebu pour ce que mutu posoneza na vitamine te les belles dames attention ko za vraiment on maquillage yango ndenge nini komona ke maquillage ekosimba te parce que posono yo yango moko ezali na vitamine T donc maki ezali vraiment important pour na biso donc na koloba mingi te na vidéo wana to kobanda eloko liboso les belles dames zwa tomate na yo pe sokola yango ndibozomona tomate na nga déjà na sokola ki yango zala sûr que tomate no ezali tomate moko ya côté là oyo poni ezala tomate ya mbesu te donc tomate moko ezali ya côté là to kokabola tomate na biso en deux parties. Après qu'on kabla la tomate nanga en deux, les belles dames et coco manga boye. Donc on dit qu'on a monette, ils allaient na problème de reconnaître qu'on a monette, mais là le côté que tomate ça moukier, non mais on qu'on a monette vraiment et que zoanga temps donc c'est facile que na ça on a et le qu'on a biso ma beaucoup. Non on dit qu'après na na posa ebele vraiment te pour na ça la kakana elongi. Donc na kabla tomate nanga en deux, pe na ko banda ko gratter en haut, na zo gratter en haut awa.
Ce que moni kozana eloko oya ko gratter tomate na ote na koloba ke ce kozana monette o tiango na monette ezali na problème mon côté. Donc tomate na ngai ekomi ngai boye. Et awa nazo salela siko maki o ko salela ezali couleur nyonso ezala couleur ya chocolat ezala maki na couleur ya pembe ezali na problème te. Donc maki nyonso oyo omoni ko salela ezali choix na yo nga nazo salela maki o ezali maki ya chocolat. Donc naka na posa ya mai danga oyo ya maki ya pembe nde bozomona yango nde nazobimisa. Bato bamekaki masque na biso ezalaki ya maki ya jaune na vaseline vraiment bandimaki yango bino bokende bokomona video wana oyo ezali ya maki na biso na vaseline. Bato ebele batiki ba commentaire babiki oui la rose vraiment vidéo oh ça biso merci parce que ils allaient vraiment très bien. Donc avant que oboya avant que le bac non la rose le ça les allaient bien dans le bac toujours que mais quand yo moko na ndako et zongi dans na commentaire oyebisanga mais ceux qui n'ont me quitté oyeka kamba moko boyango donc ils allaient vraiment bien té donc le côté ça les allaient vraiment très bien pour nous aider communauté na biso tous na poste kitoko pour nous article tous na critiquer moninga ko tia songi be ko chola moninga té donc ils ceux qui ont na problème à poster tindela moninga mususu mais masque oh les belles dames na poster ko na problème ya poster pour na osalela yango oza masque oh ezali wana ka pona ko bakisa biso ba vitamine na elongi même ceux qui posona ezali lokola ya ba bébé masque oh ezaka pona ko bakisa kaka implice na posona biso. Après na ko place on a ko salela place on a ko mélanger tout na kotia mai na ngai pona kotia nyonso te po nyonso eza ebele. Donc na tia mai na ngande bomoni wana na tia mai na nga maki na niveau boye donc parce que so tia nyonso wana ezali too much donc ezali trop et na ko tia tomate na ngai on a toujours mélangé donc mélanger en facile pour mélanger on mélanger en très bien. Donc voilà les belles dames et comme abisso boye tant au mélanger bon mon dengue et commis et comme abisso boye donc dans la lumière té bo excusez-moi mais je pense que bozo mon a bien non c'est la cas lumière abisso ya moi donc mais je pense que bozo mon a très bien donc et c'est mélangé et comme abisso boye ndeto okenesko na salle de bain bisika onga na coca-cola yango na bino na elongi. Donc il faut avoir vraiment sûr que tant ozo pakola masque na yo oyo kozala sûr que elongi na yo ezali propre ko tiaka masque na elongi ya salité te pour ozo aider poso na yo te ah parce qu'on est na salle de bain donc masque na biso yango yo nde bozo mona. Et nous utilisons brosse nanga ozali à plat nde yango nous utilisons ko utiliser maboko ko utiliser brosse ko utiliser nyonso moni ki ozali comfortable donc confortable ki ya ko salela. Donc nous utilisons brosse non palola ni nanga et nous pas ko la masque masque nanga et nanga ko koma boye na kataki tomate nangai mukie boye pona nikamo na elongi nanga donc na ko nika ce que le nanga bona tomate. Et voilà les belles dames donc bon mon vraiment ilunanga de natie tomate nangai et na kovanda nango pour na 15 à 20 minutes après ni na koya ko sokola ilungi nangai na mai ya moitié donc ni non sokola na on va na masque nanga pendant 20 à 15 minutes ni na koya ko sokola ilungi nanga donc ils allaient vraiment bien pour ça la masque non comme la pacole on a ça de belle quoi ils a masque comme ça mai so ça on biscuit on a chambre ou bien dans salon donc c'est non ça qu'il faut pas ça donc ça vraiment bien pour ça là on a ça de bien pour ça de bien même ce que quoi au but que on pas ça ils allaient facile donc on va dans la masque pendant 15 minutes ou 20 minutes après nde nakoya ko sokola elongi nanga tout le monde nde elongi nangai et kokoma merci. Donc voilà les belles dames, nous après 15 minutes nous avons un posonanga vraiment ekauki posonanga ekauki et comme inga eboé nous avons après wana na ko sous tomate nanga oyo na kataki na commencer elongi nanga avant que na nika yango donc avant que na sokola yango pardon na commencer elongi nanga très bien.
sokoli ndenge ekomi. Donc abo excusez parce que nous avons utilisé lumière pour dans la salle de bain. Nous avons utilisé la lumière na biso ya moya libanda. Donc j'espère que vous en montrez très bien. Merci na bino nyos bozala ki wana ebele na kotala vidéo oyo ko c'était communiquer vidéo oyo et c'est pelisio ko aimer yango et ko sala ngai bien ko tika commentaire pe kozala abonné na la roche et ko sala ngai bien makasi. Donc nzambe aza na bino nyos on va tukutani à la prochaine. Tinate et Kominatina. Bye. Tala vraiment de l'onganga bimi les belles dames. Attends on a sali masque dengue et l'onganga vraiment ebimi donc ça linga vraiment bon on a posé na bimi sans maquillage mais pour on a linga vraiment posé na et là I just love it. Autant des ça bouteille l'onganga bien na permet la caméra non c'est la côté téléphone mais autant la dengue posonanga vraiment besoin na ke eza na vitamine besoin na te ke posonanga eza ko kuya ko sali ba ridi non posonanga vraiment eza na vitamine et ça linga vraiment très bien donc c'est ça vraiment que na ça bino ça fait déjà 2 heures de temps que na sali masque nanga mais na sala kango mingi na pourquoi mais na sala kango vidéo parce que fait na la sabino donc na c'est posonanga des analyses sans maquillage et naza à l'aise. Il faut qu'on soit en haut avant que au côté de la salle de bain donc